Batata, bamama, bandeko, mbote na bino. Eza ngai munganga na bino Bidi Mukabuya ya centre hospitalier Sangalubango. Nayebi ebele babenga kanga na kombo ya papa Sangalubango. Pona nini po bomwana nyonso na ndenge na komi na age oyo na sala kaka na centre oyo ya Sangalubango. Boyeba Sangalubango na Kitambo na veni Tabora depuis kala. Boyeba Sangalubango na Tonde na Bandal. Boyeba Sangalubango na Cité Verte. Boyeba ngo na Zape. Boyeba ngo na Selemba oyo ya pembeni ya prison. Boyeba ngo na Bumbu. Sangalubango tochaka ngo na Ngiringiri. Boyebi Sangalubango ya 6e mairie numéro 5 na Kimbangu depuis kala. Tocha Sangalubango na Maringa numéro 60 na commune ya Kasavubu. Sangalubango ezalaki pe na boulevard Sende numéro 18 na commune ya Kalamu. Lelo pe Sangalubango eza na avenue Bongolo numéro 5. Eza nde pona kolakisa bino bolingo oyo biso toza na yango na district ya Funa. C'est vrai que tosuka kaka na Funa te. Sangalubango eza pe na ba district mususu ya Kishasa. Sangalubango eza na ba Congo nyonso. Donc ebele baza kolanda ngai lelo bomona ngai na Sangalubango akasangulu na Kisantu na Elungongo na Matadi na Boma na Mwanda na Tiela partout wana na chaka Sangalubango. Na chaka Sangalubango na Bandundu ville na Idiofa na Kikwit na Kenge na chaka Sangalubango na Kisangani na chaka Sangalubango na Lubumbashi nyonso wana eza nde pona kolakisa bolingo oyo biso toza na yango na bino. Bolingo oyo etindaki biso ke tango baza kolobela lelo kisi ya bokoko na Congo il faut mutu nyonso to akanisa Sangalubango. Mais munganga na bino oyo ayela bino Sangalubango eza nde oyo aza kolobela bino na kombo ya Bidi Mukabuya. Lelo na yende ko annoncer bino ke naza candidat député national na district ya Funa. Funa c'est-à-dire bande ko na biso ya Bandal, bande wa Kasavubu, bande wa Bumbu, bande wa Selembao, bande wa Ngiringiri, bande wa Makala, bande wa Kalamu. Na zongeli bino lelo pona yebisa bino ke nazalaka na bino depuis kala, nazala na bino lelo naza na bino na kotika la pe kozala na bino. Naza candidat député national bosengi ngai yango po tomoni ke médecine traditionnelle lelo bato ebele baza ko se plaindre ke ezanga dose e basalaka wana ba condition ya mabe. Mais nga naza ko yebisa bino ke médecine traditionnelle eza ko bela maladie moko eza nde loi oyo eza ko réglementer médecine traditionnelle nde etikala kozala te. Tosalaki ba effort nyonso tokota ba biro nyonso tozwa eyano te. Ngai mutu naza kolobela bino lelo na tango basalaki projet de loi oyo etali médecine traditionnelle ngai nde na dirigeaki commission éthique et déontologie ya tradi praticien. Alors depuis 2005 ti lelo to beta porte na parlement tozwa eyano te, to kenda na sima ya ba député mususu tozwa eyano te. Yango nde esalaki ke lelo bato nyonso to basalaka kisi ya bokoko, ba tradi praticien nyonso basalaka kisi ya bokoko, ba oyo nyonso to basepelaka na kisi ya bokoko po OMS ye moko alobi 80% ya population congolaise eza ko recourir na médecine traditionnelle. Lelo ba oyo nyonso to bayokaka basepelaka na bolamu ya kisi na biso ya bokoko bayebisi biso moko tokende komilobela. Autant tozokende parlement eza nde ya kosala d'abord ke médecine traditionnelle ebanda kosalema na ndenge elongobani, c'est-à-dire respecter mutu oyo toza kopesa kisi wana. Bato bele baza koloba o ba charlatan bakoti musala parce que loi eza ko exister te. Eloko ya liboso oyo nga nazokendele kuna yango wana eza nde ya kolobela d'abord médecine traditionnelle pona ko sécuriser na biso bato tosala musala wana na ba oyo bamelaka bakisi wana bokoko. Ya mibale pona ko longola médecine traditionnelle na état oyo toza kosalela lelo oyo ebele baza kobenga yango archaïque tokomisa yango ba industrie pharmaceutique à l'instar ya ndenge ba chinois basali, ndenge ba indien basali, ndenge ba américain basali, ndenge ba batu ya ba mboka nyonso basali.
médecine traditionnelle il faut ekoma ebongwama ekoma nango ba usine ya minene oyo koki kobendele biso pe ba dollar na mboka na biso ekoma te ke tolelaka kaka ke dollar ezomata mais puisque biso toza na eloko te ya kotinda pe epai na bamboka bapaya mpo bamemelaka biso badevise na mboka yango nde toza kokontinue kolela. Alors bato ebele bazoloba natamboli nakendaki babase nyonso tu toza na yango na funa bato bazolobaka liloba moko tovotaka badepute ebele bakenda bazonga te. Boza na raison ya koloba yango, boza pe na raison puisque lelo boza na makambo wana na maboko na bino mpona kosanctionne bango. Me ngai na centre na ngai ya Sanga Lubango naza na nyongo te mpo avant kutu kenda ya kosenga bino lelo bovote ngai natia deja oyo bamosusu baza kolobake no nakotiele bino hôpital nakosalela bino boye. Me ngai nasala deja avant kutu nasenga bino ça fait 35 ans oyo naza kobaloka na funa na baadresse nyonso tu nauti koloba wana bandeko na biso ya quartier Mbala, bandeko na biso ya cité verte, bandeko na biso mpo Sanga Lubango mosusu tozalaki na makala na avenue de université en diagonale ya hôtel de la montagne boyebeli biso wana boyaka na Maringa 60 lelo bato ebele balobaki munganga na biso problème ezalaki nde toyebake yo mpe oza candidat ebele baza na bandako baza na candidat ya kovote te. Ngai oyo munganga na bino ya Sanga Lubango na banda mosalo na bomwana ebele babanda koya na Maringa 60 bayebeli ngai na ba age wana ti lelo nazalaka na bino kaka ti lobi ata bovote ngai député eza nde po tokende kotia ordre na mosala oyo eza mpona sécurité na bino moko bato bosepelaka na bakisi ya médecine traditionnelle eza pe moyen ke soki toconvaincre l'état à partir ya oyo tokomema lokola balwa ya sika ekosala ke médecine traditionnelle ebanda kosalema na ndenge ya kosécuriser population na ndenge ya kosécuriser pe mosala wana po lelo bapaya oyo baza koya na médecine traditionnelle na bango na mboka na biso bato bakomi kopréféré yango po eza na présentation baproduit na bango esalemi deja na batechnologie un peu très avancée oyo ezosala ke bato banéglige médecine na biso ebanda kokweya. Alors lokumu ya mboka bino nde bokozongisa yango soki lelo bondimi kovote ngai numero na nga eza numero 400 il faut moto nyonso to a retenir yango papa mama ozwa kisi osepela na mosala na biso ya Sanga Lubango orezonaka biso osalela kisi na biso ya Tchadan oyo na bilisela bino botalaka biso na bapublicité osepelaka na kisi na biso ya hémorroïde ya kamsipo osepelaka na ndenge na biso tosalelaka mosala osalisa examen ya soi olingaka kosalela kisi ya bokoko à travers ville ya Kinshasa mobimba yebake biso lelo yo oza na possibilité ya kovote ngai mpona kende siko kosala de sorte ke mosala wana ekoma mosala ya malonga et résoudre ba problème oyo nyonso tu bolelaka wana keno médecine traditionnelle ezanga dose ezanga boye po na kobunda po projet de loi oyo tozalaka nango déjà oyo ezalaka na parlement oyo mutu ata moko te alobelaka te nga moko nakende kotelemela yango nalobela yango. Ya mibale Bidimu Kabuya numéro 400 candidat député national na funa yo kovote nga lisusu mpona likambo ya mibale mpo naza président ya association oyo bozali komona awa tobengi Akopiat. Eza association eza koregroupe bato basali biloko ya sika toza kobenga bango ba inventaire. Eza association oyo eza koregroupe ba artisan bato nyonso tu basalaka misala ya maboko. Bato basalaka misala ya maboko baza na ba secteur ebele. Eza na ba mama ya kwanga basalaka na maboko, eza na ba mama oyo basalaka mabele oyo ba mama baliaka, eza na ba mama oyo basalaka bambika baoyo balambaka mikate baoyo basalaka bamapa ba boulangerie artisanale, toza na bandeko basalaka bambabula, toza na oyo basalaka ba brosse oyo kolongola poussière na ba meuble na ndako, toza na oyo bazosala bambabula économique ndenge lobaki awa bambabula ya batol bambabula ya modèle nyonso, toza na bandeko oyo basalaka bitoko, toza na bandeko ba cordonnier ba menuisier ba ferrailleur yo soki oza kosala oyo basalaka kisi ya bokoko
ba onyo surtout basalaka ozwi maboko na yo okotisi penza na eloko po binisa eloko bato basalela ba couturier bozali wana ba coiffeur baza ko salela maboko na bango ba coiffeur ya basi ba mama oyo bazo sala ba tressage ya basuki ba mécanicien ba maçon donc bino nyonso boza ba artisan ba mama oyo basalaka bandeko basalaka makala ba pousseur donc bino nyonso wana boza ko utiliser maboko na bino pona kosala misala ya maboko eza ebele tozala bandeko awa na kati ya association basalaka ba guitare tozala ba oyo basala ba mbunda basala ba nani ba pilote donc ba maboka na ba nani mutute donc nyonso wana eza bato ya misala maboko eza kosenga ke lelo nalobelaka bino nazalaka président na bino mosala ya maboko lelo toza plus de 5 à 7 millions na ville ya Kinshasa mais soki bolandeli l'état nano atieli biso penza attention te po biso pe tokoka kotombola misala ya maboko tokomisa yango entreprise po te elesa biso okomona ndeko awuti poto na lolendo nyonso ya poto aza mutu moko oyo akenda kolia na ba restaurant minene akei matadi mena kozonga kuti bambika na nzela asombi mbika wana asepeli ali ambika po souci ya kolia biloko ya mboka eyeli mais akomi tuna jamais na condition nini mama wana asaleli mbika wana eza kaka exemple moke mama wana oyo asali mbika oyo osepeli nango lelo asali yango na ba condition nini alors biso tozokende na parlement mpo na kolobela bato ya misala ya maboko nyonso bato ya misala ya maboko bakoka mpe kokoma na niveau moko ke mosala na bango elesa bango mpe bakoka kosomba lupango bakoka mpe kosomba mutuka na mosala oyo bango bazosala tokoma na niveau ke eloko oyo ebimi na mosala ya maboko tokoka mpe koexporte yango na bamboka mosusu ya nzingazinga tokoka mpe koresiste lorsque tokokota na zone de libre échange biloko oyo bakongole bazosala ekende kotekama na quantité industrielle lokola lelo toza kosalela ya bachinois toza kosalela ya baindien ainsi de suite donc naza molobeli ya bino bato ya misala maboko yango nazongeli bino nalobi numero na ngai eza 400 naza numero 400 le 20 décembre soki okoti na bureau pona numero 400 puisque nde moto akolobela yo na makambo oyo omonelaka pasi lelo tolobi na mboka na biso ke climat des affaires eza sikoyo assoupli eza malamu mais biso tozoloba biso bato ya misala maboko toza koloba ke non toza konyokwama na condition oyo ya misala ya nani ya climat des affaires ya lelo mpo lelo okokende na guichet unique ozwi papier na $30 bapesi oyo yango dans 2-3 jours mais ntango ozozonga na système ya décentralisation commune aza na badocument ebele oyo moto ya misala maboko ifo asala pendant que biso toza koluka ke bato ya misala maboko balongwa na informel bakota na formel mpo babanda mpe kobénéficie quand même na biloko oyo l'état aza kopesa mpo tokoka mpe kose développer na kozala wana mpona kopousse mpe l'état aluka moyen ya kosunga biso mpo bato wana babima na informel bakota na formel et puis bakoma na niveau oyo ya kofuta taxe mpo esunga population tolobi kaka baoyo basala misala ya maboko te na bino bato mpe boza kolia ou bien boza koutilize boza kokonsome biloko ya euti na misala ya maboko mpo lelo sécurité alimentaire nde tolobelaka moke sécurité alimentaire eza lorsque biloko oyo biso tozosala basaucisson bandenge to batumba bantaba batumba basoso basalela bino bambika bakwanga banini et il faut totia bato wana na bacondition oyo esengeli il faut bino mpe baconsommateur bino mpe boliaka biloko oyo euti na maboko ya bakongolais bovote ngai mpo votre sécurité eza kodépendre na yango otango tokotia bamama oyo basala mabele na bacondition ke basala yango na ndenge ya propre na yo moto oliaka mabele okolia eloko moko basala yango na banorme moko ya kitoko yo moto osalelaka mbabula lelo osombi mbabula
lobi ebebi obandi koloba na linga kosomba biloko ba congolais te po ezaka na qualité ya bien te mais nga nazo kota parlement pona kende kolobela mutu wana asalelaka yo mbabula wana azwa pe bamoyen kosalela yo produit moko ya kitoko oyo ekoki kopermettre ke lelo lobi yo osomba eloko ezala malamu nakozongela bino régulièrement tina soki ya campagne mais nasengi bino bobosana te le 20 soki yo ovandi na funa soki oza na ndeko oza artisan ovandi en dehors ya funa benga ndeko na yo oyo yebi kaza na funa avote numéro 400 benga baartisan nyonso oyo baza na funa bavote numéro 400 na funa donc na bureau nyonso to eza na Selembao eza na Kalamu eza na Bumbu eza na Ngiringiri eza na Kasavubu eza na Makala na Kalamu donc soki na Bandali pe soki yo oza artisan osalaka mosala maboko ou bien soki yo oza moto oliaka biloko euti na mosala maboko po bamapa oyo na boulangerie artisanale na Kinshasa ebunga ekoma pasi mpona kozwa boulangerie artisanale lelo toza kolelaka mapa emata nango talo eza puisque toza kolia biloko oyo baza koproduire pembeni na biso te mais biso il faut to encourager lelo moto ya kokende kolobela baartisan po te tobanda kolia biloko oyo baza kosala pembeni ya ndako toza koboya biloko ke loso ezouta na Thaïlande chips te ezouta baplace boye mais toza na bachips na biso ezosalema awa pourquoi eza talo c'est parce que toza kolia biloko oyo eza pembeni na biso te oyo baartisan oyo baza kosalela biso biloko wana baza mosika na place oyo basungaka bato po bakoka kosala yango na prix moko ya kitoko prix moko oyo biso toza koluka yango nasengi bino bokende le 20 décembre na urne oponi numéro 400 numéro 400 eza oya bino Bidimu Kabuya naza nalobeli bino nazanga moko munganga ya bino ya Sangalubango eza hôpital na bino ya kala ya tongo boza na raison ya kondima kopesa ngai bavoi yo salaka kombo yo salaka musala ya maboko nyonso yo osepelaka na biloko eutaka na mosala ya maboko kende le 20 décembre na décision ya kovote numéro moko na députation nationale numéro 400 merci beaucoup natondi bino botondi komona ngai Matamashi Romer tosaka mosala oyo ya maboko pete esonga bamama na bapoussière na banzizi na mapa na bandako yango wana tosalaka mosala oyo ebikisa biso mais na pasi na kolongola basak na kotambola en tout cas pe tolembaka makasi ye il faut azala molobela na biso pete abongisa mosala oyo po atia yango na ordre po soki ye alobeli biso mosala ezala na ordre tokosala mosala ya kitoko pe ebanda kobeba pe te yango wana baoyo nyonso baartiste nyonso tu bavote numéro 400 soki ovote yango yebake tolongi molobele na biso soki abimi tokosepela en tout cas bana mboka bakosepela na mosala oyo bango baoyo nyonso tu basalaka biloko oyo en tout cas bavote kaka numéro 400 ok naosenga moto nyonso tu asalaka mosala maboko avote numéro 400 yembe molobela na biso soki azwi en tout cas akolobela biso en tout cas nasengi moto nyonso asalaka kombo ndako ya bato boye babrike makambo nyonso moto nyonso wana aza moto afuna en tout cas vote numéro 400 soki ovote yango en tout cas tokosepela mingi